Voilà le ballon qui va être récupéré finalement. En tout cas, 3 minutes encore. Dans le troisième quart. Ah, le pied en dehors. Sur le dribble de trop de Malaki Guelnam. Évidemment, on va essayer de trouver Jeremy Grotte, mais Harrison Barnes là qui l'a pris en triple, il le colle. C'est le moment d'essayer de l'éteindre un peu. Denis Avdija prend le relais. 4 points de suite pour lui. Bonjour Yalili. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Nathan nasaki live tana oke musala. Et nalakisa ebino nakutani na ba makambo kuna ba mama moko à 90 ans. Et nayebi te so bolandaki nasaki live na YouTube na tongo. Yalili olandaki yango te hein. Donc nabanda oke musala nasali live. Mutu nyonso osenga live o nayebi ete il faut kokoma matisa ngai mais bato na o matisa nayebi bango d'habitude ba mataka na bango mais soki oza mutu aliboso mata na live na ngai il faut kokoma na se matisa ngai oza na diminuer télé. Donc na mama wana na frigo na ye salaki fausse circuit na ebite so bolobaka bongo et singa eperi moto frigo eperi moto ale mama na heureusement azikite siko nga na tongo tango na oya balabala na bakangi mobima nga na kanisei batie ba camion ba pompier jusqu'à epa mama na nga wana na kendeke na tongo et na kanisei yende mutaziki parce que atambolaka te nga doy na kende avanda na maison ye moko kaka chambre na ezaka na étage donc nga na kende kosala toilette na tongo na kitisi ye na latisi ye na kitisi ye aza na système ya fauteuil nini eza neti ascenseur kiti moko eza avandi wana po ezokita na baescalier na ye. Donc après nazwi ye lisusu na ambulateur na tie ye na verticulateur ou je sais pas quoi na ba français makasi boye na tongo na okokoloba te na après na ke kovandisa na mais na kanisa na yende mutu azwi problème ba pompier mais Dieu merci ezalaki ye te ezalaki muninga na ye donc bayebani nde Dieu merci mama yango aziki te azwi eloko teka biloko cuisine mobimba eziki bon eza ba matériel donc voilà mais na live na tongo na bandai koloba par rapport à histoire ezoleka ya Mervine asengi Karine pardon et puis Karine aza muto akangelaka mutu kanda te mais ba ebele ba sepeli te comme d'habitude hein, comme d'habitude ozana ba oui na ba oui na ba non et puis lisusu na deuxième chose ya makambu ya mwana mbalo ya musicien ya Congo Brazzaville bandeko bino bolukela ka Karine ba problème na yebaka te tolobaka biso parce que so na lobi bino na oloba en général nazo viser mutu te bino bolukela ka Karine ba problème bino bolinga Karine aza na kimia te eza bien te Karine aza mutu ayebani makasi Karine ayebani na ba musicien aza na ba vie na ye ayaka kaka kosala o balobaka pesa elengi na kati ya réseaux sociaux mais asalaka makambo na rancune te azalaka na haine te mais bino bolinga bokomisa Karine na haine na batu eza bien te
Karine aza na ba vie na ye ba connaissance ya ba vie na ye. Bon, Karine ayeba na ba vie na ye pe ba vie na ye pe baza na ba connaissance na ye. Et puis ba vie wana pe ba mona na ba connaissance na bango ba tiaka pe Karine na temps ayeba na pe na ba connaissance na bango. Donc, Karine na salaka promotion à bavie na ye, des fois pas, bavie na ye pe ba pesa ka bato, misusu pe baza a besoin, Karine na sala la bango ba promotion. Mais na monite pourquoi bozo luke la Karine ba problème, bokomi koloba ye, azo bimana mwana wana, vomi ekuta zonge la papa bana na ye, bino kasi bolelaka awa no, boyo kakande Karine ya oloba makamde mo papa mwana na ya banda omonisa e pasi no kaka bino lelo bokomo baluka lisusu o azonga na papa mwana na ye mwana mobali wana te wana bino boyebi mwana mobali wana don azalaki ka célibataire abanda ozelaka na vie na ye abanda olukaka Karine azonga na abima na Karine. Il y a un moment donné botika ko bebisela Karine ba relation c'est pas bien. Ben, pardon, boza na omatisa bino. Mais na lobi muto alinga mate fois koma. Parce que na olinga suko matisa kabatute. Parce que des fois, ate na zo sa musala, ate na sali esprete. Donc, peut-être en tapotant, tango bo tapoter, ou appuyer moussa, pesa ine to sengi demande. Donc, ya on a zo lo babos, bo koma penda na se, mais fashion matisa nga, sinon na omatisa te. Na matisi ya lili, parce que ya lili, a sala kabaire, te a za muto a mataka tout moment. Donc, na ndenge na ye koloba na tongo alelo botika pardon tokomi ba bona tokomi ba fin de l'année botika kolukela mwana batu ba problème to yara na vie na ye te poto ya kolukela ke ba problème to yara na vie na ye te poto kende ko biso to kende koloba ka ba n'importe quoi après e ya kokwela ka ye na mutu na ye eza bien te ba mama ba papa pardon. Karine aza na droit ya kosala eza la Congo Brazzaville eza la Congo Kinshasa aza na droit osala promotion soki ba pesi mbongo aza na droit osala boye baka promotion muso ezo dépendre des fois ba yo ezalaka ba contrat des fois ba pesi mbongo à 3 mois ou des fois ba pesi mbongo ya 6 mois donc na 6 mois ou na 3 mois na abando osala ka promotion jusqu'à 3 mois ekoki donc botika ko lukela yeso tozana makamba koloba te. Et puis azana suna ba problème te totiki et puis na kwena ye soki aye na live totali so pe osepeli na kotala ete ovani pe na kwena ye na kwena yo mais oya ko lukela ka ba problème tout le temps ko bendela ka ba singa tout le temps eza malamu te et comme sikoyo Karine ndenge na lobaki na YouTube que Karine aza muto asalela nzambe aza muto alingaka nzambe aza mama na ye asalela nzambe donc Karine aza te ça fait azo partir na bato basalaka kindoki te po baboma bato ou te bayoka na basala bato mabe mais bino siko bolinga bokotisa Karine na angle wana soki bato bayaka kosenga Karine pardon bato wana bango moko bato badesidaka basala Karine mabe. Mais si ko tango bango mo pe ba décider que baye ko senga Karine pardon to ya koloba te yete Karine kolimbisa yete parce que ye asala yo mabe non eza makam na biso te pardon eza pona Karine pardon ye koloba te ke soki ba mervi na ye ko senga ba chinois ba pardon wana soki boboyi wana eza bino eza matali bino mais ka mervi na ye ko senga ba chinois te aye kosenga Karine aye envers Karine mais siko mabe nini Karine asali bokomi koloba te ate eye kaka boye mais oui yalingaka ne asala na mabe na batu te c'est ça le problème yalinga ne batu wana nde batu bayaka kolukela ye ba problème pamba et puis tokeli susu na mwana mwasi wana réserve ou na oyeba te sona prononcer mais ou réserve ou réserve na oyeba te. Et comme sikoyo Karine azonga na papa bana na ye te botika boyeko botika boyeza bien te vraiment totika biloko wana eza malamu te. Karine aza na droit kosolola na mutu Karine aza na droit ya kosalela mutu promotion ndenge alingi mais bino à chaque fois bobalusaka makambo nde musu à chaque fois ndenge nini botiaka makambo na bino na ndenge ya Karine na komprenaka te. De Karine na vie na ye aza na batute parce que biso ba chinois to pekisaka ye mais biso est-ce que Karine ya envers biso tokenda envers Karine. Donc un moment donné bandeko totika nanu kimia na vie ya mwana batu to ezate parce que to ya
kosalele ba live ou toya opesa ye ou bopesaka ye bambongo ou bosololaka na privé bokomisa ye lokola moumbu na bino eza bien te toza mpe na bafamille toza mpe na bana toza mpe na bakoko toza mpe na batonton banini na nyonso to baka toza na famille mais makambo ya famille na biso toyaka koloba awa te mais biso tokóma porte-parole ya Karine te toyande toza bafan neti nga boye naza porte-parole ya Karine te mpona ya kokosaka makambo Karine alobi boye Karine non tant que ngai nasololi na Karine te naoya koloba makambo alokuta te mpo bato bamona nga ou babone baye ebele ou bato bakoma bafan na nga non c'est pas bien bozo pesa ye image moko c'est pas bien ye wana akoma obima na mwana mobali wana mais siko après soki mpe abimi na ye ezosala bino nini ezosala bino nini eza nzoto ya Karine eza vie ya Karine so ndenge nalobaki avant-hier soki bomoni ke abimi na ye boyosepela nete soki bokokima bokimi ye ole bolobaka oui parce que ye akoko bima na mobala Brazzaville te parce que biso bato toza mibala Brazzaville wana baza bandoki baza banyama baza banini non il faut arrêter parce que c'est pas bien et ate parce que na ye okokoti la bato à Brazzaville non ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pour bino bobalusaka maka oui parce que azolo babwe parce que yaza mbala Congo Brazzaville ça n'a rien à voir bino bozo lekisa bozo linga kotika Karine kimiate bozo linga kosela kobotela Karine ba rankine na batu ka pour rien ebele boye baka kendenge bozalaka ebele Congo mama ya ba Congo Brazzaville balinga Karine makasi basoutenaka ye makasi bakuto ya Congo Brazzaville mais baza na l'ombre babomana na bango balingana bango te bamilakisa bino ka bato nde bosala so totali la plupart bato basala Karine mabe ezala Congo à Kinshasa ezala bato à Congo à Brazzaville te so totali bien la logique des choses ezaka bato à Kinshasa bato basala Karine mabe bato bafingaka ye bato à Congo Brazzaville bafingaka Karine te mais siko ekomi oui azobima na réserve azobima na ye azamona muke mais est-ce que bino bolinga mobali wana musicien wana Brazzaville azale msu na vie familiale na ye wana ezaka pona kotiaka ba moto ou bona kopelisa moto pona kobebisela Karine ba réputation to mesana kobebisela ye réputation na ye bolinga te azala na kimia mutu nyonso koyebana na ye wana te boyeba ke Karine azaka mwasa ndumba te azala ka facilement te yako baninga basedaka abimaka lelo abiyeba na mbabi non Karine se respectaka corps na ye humain nzoto na ya basi ya bomwasi se respectaka ezate ndenga ya opesa image na ndenga lobaka na ndenga asalaka makambo ndenga lobaka ndenga asalelaka non c'est des choses différentes et puis aza débat tout différent to tika ko bebisele ba relation to tika ko lobelaka ye tout makambo ya lokuta to tika ko koselaka ye makambo Matisa Guden Guden alobina matisa ye ouais ce n'est pas bien bande kunangai eza bien te bonjour ma fashion bonjour Guden bonjour ma fille ça va na omona kaka ndongo zo tumboka ma fashion oui très bien dozoloba ma fashion oui c'est bien de relever exemple toi ba star tant mutu obalingaka ma fashion ba chika kina mabete ngo bateke parce que toi ba star donc si to moni eloko moko boye parce que toi ba star to lingaka ye to kanga munoko to njima men ma fashion mama o comprendre obi mutu bolingaka ba expérience to za en fait ma mboyo to za de l'expérience langue belé oyo yebi na kotanga tanga ba komboti so moni exemple live wana elobama ki parce que moi ba soupçon ezali en plus to linga même pas au salon même pas la YouTube parce que na TikTok parce que to linga bat ba makambongo vraiment petit ozomona muto bol to linga o balingaka to linga te ke to tini na libulu lobi ya susu eyina ndio ozolobana o soki ba bimamba bimana bango ya vina non one ezek non bo pesa ye conseil ba ayaya photo keba au fait moi nanga limbisanga bo ba yaya keba photo yo keba qui prouve que Karine Mama fashion. Oui. Mama fashion. Toi, bah, jeune. Mama fashion. Toi, na TikTok. Il y a des trucs. Yo, l'ingalo, y'a na privé. Tout ça, na TikTok. Il y a des trucs je peux pas dire. Vous comprenez? Non, ça, vous confirmez que Karine a zobi. Mama fashion. Oui. Mama fashion. Non, parce que, non, tout loba, parce que lobi bossala qui. Mais tout loba ni na on a confirmé. Tozo loba ka, nandenge bino bozo loba. Ça veut dire que,
Karina comme obimana réserve. Ça y est, conseil, c'est tout. Qu'est-ce qui est salama, tolingi, te ce qui peut zali bakata. Parce que tolingi te lobi tolila. Mais si quoi les sentiments, est-ce que bokata yendenge. Donc comme les sentiments na ata mutozo qui ne mabelo elo ko mama fa na mwana no ya mwasi. Ozo mwana sa ko pesa conseil oui, ya mais ya. mwana nga mwasi na opesa eza ya mwana mobale za mwana. Soka yoki ngate mwana na oboma mwana ngate. Mais yango kasi toujours ça la te sera yoki peut être tikite. Mais si quoi le problème ezalaka boye guden tozo lo batoza ba entre biso na expérience to so zomba lebele mama na ngai. mais si quoi yeso ki ba ba bende kama to ya keba. Mais si quoi na privé boko ya soni lobi to boya soni mama na ngai. Ni fallait nani ba bandana privé. Ah maman, bosso na privé c'est salama qui déjà qu'est-ce que t'on sais? Mais si quoi ba bon, mais si quoi to boité guden to lo baka awa toza tozolo ba makambo oyo penza ya vraiment tokende vraiment na logique tobo biso tozobo ya nde so siko na mais siko yo na loba siko soki Karine na ebike bo ngai nazalaka toujours na bino contre eza lelo te guden siko na lobi bu mais siko soki Karine nzamba sala ye kaka azalaka le contraire makambo asala siko to sala ndeni abando zaka mibali abando yo conseil mwana obalinga bapesa toujours conseil balembaka te siko na boyité siko soki pe abimina ya yo kisibino soni siko fait nango ezani parce que abando donc quand on répète oloba siko ma fachu yo préféré ni yo préféré ba zozo ba ya ba ko loba ba vérité oyo ngai on préfère ba zozo ceux qui en fait ba zozo ba na droit ya ko loba makambo c'est ba droit yo lobele côté ngai même so ba zozo ba ye. Pourquoi ma kamusu to tika kaba zozo ba loba tandis que tamusu ya pe vérité oh biso ba chinois peut to loba mais to lobi to tika ba chinois ba zozo ba loba mu peut-être eza vérité te ma fille mama fashion yo ebinga so na loba boyeko a mukolo oyebinga très bien mais bon le problème eza boy oyebinga très bien ne lobeli nanga oza mukolo zo comprendre mais si ko le problème so que eza bongo il faut to arrêter to tika ye c'est tout to tika ete. Non, mais ça sentiment na ye. Ndenge nini merfa. Da photo ndima kaka men na nyonso. Wana est vrai te. Mais ça dit ba commentaire monter à ma B. Ce qui fait vrai c'est bien te. Voilà, je suis d'accord avec toi maman Liliane. Mais c'est vrai, je suis d'accord que ça la frère na mutu bolingaka. Je suis d'accord avec toi. Mais ngai naza d'accord na bien. Donc on dit ma amen na nyonso te parce que bolingaka mutu ya sentiment je suis désolé. Ngai en tout cas na loba boye. Guden parce que ozana no bana miki ozana no na bana na yo nanu ba oh boti bazana no miki menga na kolisi bana nazana bakoko na koki kokota na sina pesa exemple wana plusieurs fois na koki kokota na bolingwa mwana ngate parce que na tikala déjà na soni je peux rien faire donc na kosa la même parce que na ça déjà une expérience tant on a le maman ce qui est erreur et se répéter en plusieurs fois comme à un moment faut que mais Karine c'est pas notre enfant ma fille c'est pas notre enfant mais azam mutu to na tika epete que erreur et salma parce que tant azara na passe on to kabolango ye akabolango ye moko takabolango na biso maman azalaka toujours na passe jusqu'à la mort ozalaka na passe soko olingaka bana na Ye mokolo ya sala ki émission na mama Liliane na Marlène aboya ki angwal be ki te ya bozela kasite bozela bilo bolingi ba ko confirmer ye mo ko confirmer hein oui mais to nga en tout cas na on dit masoka confirmer wa publication bo mona na page JT boni ba confirmer na langage ni oui mais des fois pas alinga suki sabino mite mama fashion oui des fois alinga ka suki sabino ata la niveau ni tozana ya ba tout jeune d'Afrique quand même écoute la Congota. Maman Liliane, boyebinga guden no? Guden na yebi yo. Mengape na ngai pona ndima na mama fashion biso to sa musala. Tolingi soki ezali photo panza ngo c'est tout. Ben bo panza, mais soki pe ya boyi e panza la te bogo sa eloko. To chaka mal à l'aise, suka langa ozana choix. Mais jamais bo tia mal à l'aise mais il faut yemoka boya. To talisa mutu eloko, ko talisa mutu tamsa ko mona bien te meta. De toute façon depuis to banda ko tia e mal à l'aise. Non, na ba relation musu se belé to bolonti ma amen. Mama fashion faut ba relation musu ndo ya boye, to ronti ma ba metto ma ba drapeau. Be erreur musu pe to sala photo ndima ngope. To sala pe erreur et là qui ceux qui mutaye to mati ba drapeau. Et ça pe erreur to sala dans la Chine.
oyo ba musu bandoko lo bango ki ba mama baza ba pesa ki ba conseil te. Mais si ko na lobby faut assumer, faut que oui c'est vrai na mais Karine pas à cause na bolingo na téléphone et ça na ngo le côté. En distance, il y a beaucoup de maman distance na ayaka non, ayaka. Oh ayaka mais ayaka mais nanga prouver bino. Mama fashion. Oui ma fille continue ngana lingolo ba vérité. Na lingi ko lo bango ndete. Mais déjà au lobby déjà. Alors mais na confirmer le côté mais na bioza mukolo ce que l'autre ezali c'est intention to boy. Maintenant au lobby déjà na comprendre ça veut dire que Karine azobima na nga nazo marché ba moteur Karine azobima mama fashion. Oui. Na tiki na ngabino na kiti hein mais ce que ezali to linya ondete c'est tout na kiti na. Il y a pas de souci. Mais totika ye soka ko bimana ye abimana ye soki pe ko non to kotika ete na mutu ko to ko bate to tika la mse to njima ka men na nyese mama fashion na ngai ko lo ba bongo te mama to tika na biso to tika combien auto leka to mona batu bazo mona ça ne va pas botiki mais en fait ngana zo comprendre binote bino bolinga bo pesa Karine quel mobile botina quel mobile te me ba choix pe mutu fa ba changer ba choix ye bande ko na ngai mwana na ngai ma fille eza choix Karine c'est comme ngai bana na ngai ba soki ba zi choix na bango ba choix ba guka ba guwa na kaka ya milinga oui mais milinga pardon milinga ndeni ye moko alingi milinga to linga ye to continue na milinga na ye c'est tout. En tout cas, ngai nazo senga bino kato comme une fin de l'année botika ye en tout cas na côté wana en tout cas na allô mère femme. Oui ma bibiche bonjour. Allô. Oui tozo comme ma bibiche. Ngana lobi boye na lobi boye eza la bien te sikoyo Karine na va présenter te debo ça ilongo bala bino moko ba chinois bozo te kasu Karine siko boye kutu bato TikTok kutu bazo kipe na ba ngana comprendre kabino te ma bibi bato TikTok ba osala Karine nini donc soki toza ali kambusu to lobaka lisusu te parce que bato TikTok ba osala Karine nini te na lobi boye te na yebisaki pe nini lobi pe na yebisaki ba fana ndenge to sala bo ba fala pa biso to lobi na biso na ndenge ni te ba ngana za contre ngana za meka te ngana loba boye Karine pe a expliquer ki na ndeta so comprendre ndeni bolani émission te Karine na lobi ngaba en tout cas naza musala na omona na ngaba live a Karine te na monika live a Karine na lobi te na zolo ba na émission sala qui est pas Marlène a tourné bon dans ce comme on dit bozo pour se tracasser Marlène a tourné alobi bazo se tracasser bouden alobi bango baza bato asumare ba donc dans la minute donc nazolo ba ke Karine azobi mana ezer c'est ça le problème bouden alobi na quand même nani mais alobi na bouden te ma bibi il faut pas ko empêcher mais franchement non ba na yote na lobi boye même ba fana pas lobi ayoka ki ngona bata Brazzaville mais ngana yese ba fana papa moko kuta mataki wana lobi alobi boye Jezeni aza abataki papa fana alobi na YouTube alobi te Jezeni aza master Karine bilo bolanda ki papa ona pa lobi boye Jezeni mataki na live aba fan te papa nani na bosani papa Jean-Paul aza pe chinois amataki alobi boye bolandaki émission ya Karine te Karine alobaki boye Jezeni aza na mwasi na ye nga nazo salela ye publicité ngai naza na mobali na nga mais aza mobali na nga mususu na ko présenter ye te nde Marlène alobi présenter ye abino po pesa nga conseil na présentaka su mobali na nga te mais Jezeni aza mobali na nga te papa nani pe lobi amataki alobi nga na yebi mobali ya Karine na Brazza mais eza Jezoni te Jezoni aza petit ya Karine Jezoni eza publicité Jezeni ezaka publicité ya na yebi Karine aza mobali na ye ngape na yebi kasi siko monika ndinga salaka na badimi po eyeba na te ndinga fula kane bato azo fula na ye omonte pa dimi pa lobaka mobali na ngame aza mobali nga siko biso de tozo comprendre bazolanda ndi bato banani ba Angelica wana bato Brazza ye Angelica yaki ndinga kosa bato nyonso wana bazoloba oui mais
Siko le problème que ngai na lobby boye. Soki en tout cas ba chinois nga nazaka toujours bongo na change na nga te ndenge nazalaka. Soki kari na diesel mabe eza wapi nga eloko na otuna yango wana. Azobima nde pe na ye te. Toloba supposons mama bibi tozala il faut toujours tokendeke na ba angle nyonso. Supposons so kari na obima na esiko tosala ye nini nga keso nga yango wana. Ye moko pe Karine alobi yango te eza bato ya TikTok nde basalaki live bafana nde ayoki na bato ya TikTok mais Karine mwana muke bongo mwana muke nde asalaka asalini so balingani eza mwana muke esala nini nazotonga bacommentaire ma bibishi nazotonga bacommentaire nazolanda te en tout cas nazolanda nyonso ezala non ezala oui nazolanda nyonso parce que nga naye na comprendre Karine aza déjà na mobali na ye mais étant ici siko oloba alinge siko so mobali yango azoyoka ndenge bato bazoloba te ma bibi donc soki mobali ya Karine baobima na ye po soki ayebi te ke Karine bachinois bazalaka bongo ayebi te ke bachinois aoboya Karine parce que bachinois baoloba bongo le moment que diesel na Karine baobima te wana ekomaka mosusu te nazoloba boye nde tozolobela meme lobi kutu ndenge manani bakataki bafana pe yalobi lokola toyoki déjà vérité balobi déjà ke aza na mobali ne mosusu eza personne te tokata na biso yango yango moni lobi papa wana ya kokata histoire alobi boloba donc nga na si na comprena biso tolingaka te Karine azala na mobali nga na si na comprena biso tolingaki kobimba ya Karine mpe ezalaka célibataire tozalaka ye tolingaka ye ka lokola bangungi lokola bampese nga na si na comprena papa nani déjà confirmé lobi déjà esilaki nango lobi esilaki papa mataki na live ayebisaki bango te boloba bongo te Karine akeba na gen guide alobaki boye lobi kutu déjà tokataki bafana mpe asukisaki ne lobi lokwa papa na ye koconfirme alobi bolanda te aza na mobali na ye wana azaka petit te ngai nayebi mobali ya Karine na brasa papa ngo alobi bongo aza mpenza mobali emejeso na mobali soki ye alobi aza mobali ya brasa bachinois bayebi ka eza desone même si balobi esilaki en tout cas ma bebishi yo okamusaka nga esilaki me biso toza bachinois nga na kote na nga na part na nga nazolobela yango nga naza kuna te baloba u basalaki emisolo nga naza kuna te nga naye koloba kaka naye koloba kaka na bachinois ou na bachinois biso bachinois totika mpe nanu Karine kimia tolingaka ye lokola molinga likaya te na vie privé na ye eza mpe malamu te aza mwana na biso biologique te naoluka kaka nde kimi ekota na mokaka deja lobi tokataki makambo wana ngai naza kuna te mama ngai naza kuna te kimie awa ngai naye koswanisa bato te naye koloba makambo ya Karine te kaza na mobali naye koloba ka totika ye mpe azala na mobali azala mobali te ezala zezone ou ezala diesel ou ezala diesel totika nanu mpe vie privé na ye makambo ya kolobela ezali eza te kaka makambo ya mibali aza mpe na droit abima na mokolo abima ye na bolobaki abanda obima na dimi tata mobimba boye tata libulinene en tout cas tozalaka toujours contente te c'est ça que le problème na olobi malini napesi o parole na ofungola po mwana nani toluka venir ya ye na mwana makambo ya sentimental totia nani yango agleka quoi parce que après les gens ils parlent après c'est pas bon mais nga na tiyokaki namonaki émission na ye na Marlène alobaki kiyaki mobali ne te alobaki yango alobaki ezaka camarade net ndenge azaka na bato tu alobaki yango nazotama mimi papa na mpe lobi alobi yango bolandi émission te papa na lobi ngai nayebi mobali ya Karine c'est que publicité wana bazoprépare clip ndenge alobaki sikoyo bazosala bongo mpo bayeba te yango azobimisaka nani mpo alingi nde koprésente ye te eza clip
siko banani loka balandaki na babrazzaville bakanisaki ke eza boko nani balobi nga nalandaki na babrazzaville ngabi te Karine na émission alobaki yango Jason na mwasi na ye aza na nini na ye wana eza kaka ndenge azosala ka lingine ko présenter kuto Marlène na yebisaki oh présenter nini ko présenter bi obino to pesa na conseil na bimisa sute mais Jason azani mobali na ngate alobaki ko pa Marlène Oui, Marlène a biso ko boso belingi na tanga même kombo. Voilà de l'autre côté. Marlène ko balinga ko batanga kombo Karine aboyi ko tanga kombo te Comme banani na comprendre que bo bandela na émission basalaki batuni bozangeli na Jason habite Jason ezaka clip na osalela ye mais nga déjà naza na mobali na nga Marlène alobi alobi na liko dakisa te Marlène alobi na tanga kombo nga bino topesa na conseil na dakisa mobali te mais Jason na mobali na nga te na mobali na kaki wana tosi c'est na na émission ozomo yango pe papa na pa mataki lobi alobi nga na yebi Papa Jean-Patrick, otika papa Bonjour. Bonsoir, bonjour papa. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nef Pony. Ça va papa Patrice? Oh. Makambo yeko kende musika boye pona nini ko? Alors que le musika parce que basina baza ya kosilika balingi te Karine abimana désert soki Karine azobimana désert balobi bakosepare bango. Mais j'essaie d'aller mobile ya Karine te. J'essaie d'aller petit ya Karine. Kaka makila mote kutani ako salela promotion alingi Karine alingi ne ba courageux lokola Gisèle ane courageux yango wana Karine pe bakutani ako salela promotion ya mobali na yete Gisèle ana mwasi na yete ana mwasi na ana bwana ngana yebi Gisèle aza na mwasi na bana mama moko pa benga ingawa na donc copine ya Gisèle balenge bakotisa ngo en conférence ngabi te ayaki pe bongo balobi yo Karine fo abima na ye te wana na oloba vérité na okosa te soki mama aza na otanga kombo na ye te boyebi ye Karine abima na Gisèle te Karine abima na Gisèle te mama fashion loba na ye abima na Gisèle te nièce na nga aza mobali ya Gisèle aza mwasi ya Gisèle amemaki na braza asafe ina ne kuna amoni fie pasi Gisèle alingaka basi ka mpona intérêt Gisèle afundolaki nièce na ye kuna si asali effort aye kozonga awa na foto e abotisi ye mwana moko e Gisèle azala basi ebele nayokaki nga na obaki mama nga na okotisa na nga Karine na conférence te oza na numero ya Karine kende kobenga Karine yo moko oexplike donc mama bibi tika nanu ma papa Patrice aloba s'il te plaît oui papa Nefa donc biso ba chinois to landaka maloba ya Karine te non ba awa bazana puisque biso moko to sengaki na ye alakisa lisusu mobali na ye te Karine ana mobali na ye mais soki aza mobali ya Congo Brazzaville kaka Gisèle yango wana même soki ya Gisèle te yali moto mosusu ya Gisèle te même soki bolandi live moko Karine asalaki live moko mama moko ya chinoise abimaki na live wana alobaki pe mwana na ye alingaka Karine moyen te Oui. bolandaki live wana Nalandaki live yango. tenga mikolo nazolanda ba live ya Karine mais yoka nani après mwana wana na Karine pe bapesanaki ba numero Tout à fait. bapesanaki ba numero baye après oyo elandaki na nsima toyebi te après soki bolandi live ya Karine na Kanisho alobaki mokolo moko
lokola yo bimisi mobali na yo na région société omoni bato bakomemela mindondo okomema molingo na bino makasi malembe soki ameki kaka kobimisa ntango akobimisa kaka omona guerre ndenge ekobanda awa donc botika ye avouye bolingo na ye te bafiançaille na bango esila makambo nyonso ntango ekozala après akobimisa ye kaka bokoyeba ye kaka te mpona nini tokomitungisa pamba balari tu bokoyala Jeze aza lari non Jeze ela mokongo mokongo alari kasi mokongo eza mokongo te mokongo elika mosusu lari mpe elika mosusu nga mobali na nga aza Gisele tata na ye a mokongo mama na ye a moto munu kutuba tata na te boyoka nani Gisele tata na ye a mokongo mama na ye a mokongo ya Kinshasa. Donc azali mwana ya mama na ye moto ya Congo ya RDC tata na ye moto ya Congo Brazzaville. Bon, sikoyo tokoboma. C'est un jeune qui se débrouille. C'est un jeune qui se débrouille pas mal. Yeah, la Karine ezali kaka promotion. Maman moko alobi nanga Jeze aza très escroc. Oui, il se débrouille très bien. Ye na mosala na ye. Bien sûr. Ozo confirmer aza escroc papa Patrice. Escroc très instruit. Ah d'accord. Pas escroc. Non. Oui, nga maman moko abenga inga yawa. Alobi azo na ye. Wana yazika yali kaka bato ya région sociale pona ko pesa alobi yes na ye azobima aboti na Jeze. Non, mais c'est un jeune, même ceux qui aboti, même ceux qui aboti. Pona ni makambo na mais pona nini botika Karina fanda tranquille ndenge akotala biso boye akoseka biso kaka botika ye laissez la table avouer bolingo na ye nazoloba ye papa nga naza contre bato bazosilika contre na bolingo na soki ezali alobi wana nazoba supposant papa soki ezali Gisele aza moto aza nyama te so mpe makambo wani eza mpe elufelo te nga nazoloba bongo na sensi wana naoloba parce que tout le temps soki azwi mobali même si ekobebana ou ekobonga mais totikaka ye moko aziraka makambo ndenge azira na libala na ye jusqu'à toye koyeba après mais tout de même soki bachinois balobi soki mobali nzambe aponeneli ye ekozala kaka ye mobali ya mwana moke azalaka te ya moke mpe ya mokolo mpe azalaka te po ezalaka na kibasa bolobaki monene ateyali président na bino ya France kuna na mwasi na ye bambula modi se séparer bango 25 ans. Voilà. Même Karina à peine même pas à peine 38 ou 37 ans. Balobi baza choqué parce que Karine kuna comme bombardé naza amoureuse. Non. Voilà la promotion. Il y a la promotion. Bah, chinois, vraiment. Il y a la promotion. Parce que bali ko préparer Karine mama continue na bolingo na yo vanda na yo. Donc tout de même Nefa mobali oyo Karina okima na ye c'est un monsieur, c'est un tonton responsable à diriger bien. Bakamuna bango botika bango bakekende malembe parce que ndenge toko papa oyebi mobali azobima na kabo même ceux qui na yebi na kokoloba te ngai na okolobela ngai naza contre ba chinois ngai lelo naza contre ba chinois
makambo oyo biso bachinois tokosala yango ekopousse Karine abimisa mobali yango kaka sala bagene loboko lokolo nani bientôt kaka mpona koprouve kaka soki abimisi loboko apres eza loboko ya Diesel te wana nga naza d'accord ya Diesel aka peti na ye Diesel aka peti na ye mobali nazali eza Diesel te kasi bashinobi eza ye te bashina balobi bakomeka Karine likolo ti ya kotika Diesel wana yaka kilibi ya Karina lobi nakolanda yo na se Ok, oui, merci papa Patrice, merci. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ngai en tout cas la Chine, lelo naza contre bino, botika Karine na bolingi na ye a Diesel. Ngai même aza mobali na ye te me batika ye mama bibiche. Ezala zali, ezala zate batika ye tranquille. C'est tout point barre. Maman, même si on pas aza mobali na ye sala nini? Bango kuna bashina bazo sepelisa. Ma bibiche pardon tika non. Ma bibiche pardon tika pesanga na parole s'il te plaît ma bibiche. Alobi bo. Biso bashinois kuna baza mibali na bango na ndako ba osepe ba ozo bolingo na bango de Karine za bolingo te poani. Oh, boni boza toujours contre na bolingo ya Karine. Botika Karine mobali ya koyoka makambo sosolo boje eze. Boni moto se bisango mobali ngo akoboya Karine na makambo te na makambo. Alo mama mobala Karine yo yoka makambo. Ayoka kanda ndeni ate ma bibishi yo penza makambo sikolo ba. Maman Zouzou, bonjour. Allô? Bon, on quitté ici, ngai nazolinga ba capricité. Nana zoloba mabe, ngai ngaka na loba ka mabe, c'est pas grave. Ngai mama fashion na loba ka mabe. Mais changer l'autre côté, changer l'autre côté na utika la ka place wana. Karine abima na Diesel, ngai naza botika Diesel. Karine abima pena Diesel naza maman adoptive à Karine. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Bino boza toujours contre nga mokoli boza Karine aboya ko lakisa mobile ata ba lobi Diesel Karine pa osamte ma moto te a lakisa pe mobile te. Abaki ko lakisa te. Même nani camarade adashu soki nani wana yebisaki ye mama vanda na mobile no kolakisa ye ta kolakisa ye ata bazoluka Jason bazokusa ye kwa lakisa ngai tout le temps batu bazala contre ngai mukoni basi bonjour bonjour mama muluba de Londres nalobi makambo ona landa kyango vela na loba mère fashion makambo ona landa kyango epa ya info nalobi et puis na sepela kite pona nini boza na live boke lobake aosalela ye publicité ya Ophélie. Qui vous a dit qu'il y a publicité à Ophélie? Attention aux autres ya Ophélie. Biso bato ya Karine, il faut tout aimer mato ya koloba on ka osala publicité à Ophélie. Mais bozo so pas Karine quand même, tous à battu. Ils ont fait Ophélie. Ils ont quand bengi maman na bengi Karine na coin mami. Nde to mona na mutu eza ndenge eza na et puis bino na bokota na kati ya Karine te Karine asala ka makambo ekende bongo bokanisa kaza bozo comprendre ka Karine te maman na kanisa ozala contre nga merci maman yo oza côté na nga merci mais yebi omoni nga natali Karine batu omoni batu ebele batala Karine mais nan ba comprendre Karine makambo ndenga me makambo jamais Guden motema suki nzambe bali boso na mona Guden na suki motema Guden Seigneur Jésus Guden motema suki mamulu ba di Lord alobi ti ba kokene tina se ba kokabola bango bakabola bango wapi bakokabola baba lingite bakokabola bango mais asa mobali na ye te comment bino likambo eza boza na information te bokoma ozwa la Karine donc Karine ava sa vie na ye il faut tourna biso soki toa na droit esala bosala boye
Vraiment, maman, Moulouba de Londres, ma campagne Zoyoka. Chinois, Lingi, Karina, Zala célibataire, Kaka. Te, mère fashionnaise, na sens, te tobi, balobi, te kaza célibataire. Mais quand même, beaucoup t'as na assiette, na ye, beaucoup t'as na gé, na ye. Et ça, n'en gote, kali, bino, pande, bon, moneli, Karine. Vraiment, bilo, moussa, fa, bo, loba, tobo, kanisa. Au vandi, na, otali, que Karine, a kosa, eloko. Oh! Karine, dinga, na, oye, oh, la, nanga, maman, na, yo, na, Brazzaville. C'est bien, maman. C'est bien, ma fille. Mamoulouba de Londres, bongo, la, oya, biso, oya, kuna, vacances, na, et pas, nanga, et pas, Karine. Non, moi, je ne peux pas to yo katin. Zela no natkanga nakanga ye miko parce que ma bibi sipenza somo na eh chinois boko takana ja Karine ba chinois boko takana kacha game Karine azana game moko faut comprendre ye boko beba na bino ka pamba mais ngai lo ndena regretter kaka enani ba fana yo amuto Karine yo ko na live wana te na ndaki ngolobi na musala live wana bosala ki ngai personnellement sepela na ngote ngala sepela na ngala ngote bafana mikolo azobeta Karine biloko moko se ya kosakana te na comprendre te bafana nini ezwa yo ndeko na nga tolinga ngai ka ona yake pa na yo eza nini ou bien zo comprendre chango ndenge fo memela ngote o memi chango bien te Mamoulouba hein malobi hein bomona Karine na mototi na Moscou no yeah bokuta bomona biz tomona kieko na Moscou to ya boza nango game bomona biz ata biz ya lèvre mi balé ekutana mwana mwasi wana nayebi ata nde nini nayebi akoki kosala kama tant que nani asali pe ndenge bakaneli bakosala soki clip na bango tant que nani asali yango te bokolobo bokokoloba etali ete bafana oyebi bien que Karine azo amise TikTok azo amise buzz mais yo ondo boma buzz on sait que les gens boma j'ai ya mutu donc baby si data game c'est ça bon ta la kaye boye batu yo za peu proche bafana oza proche eza deuxième live bafana sali eza deuxième live oza proche avoye na likambo foto na mami na okene loko toke na ntenge nyavo sa live faut boye ba contenu ni oya nango il faut yo oza proche il faut koma pembe ya Karine nikama ona jeza les années ya oyebi soke mwana mai oyo eza na matisa bato mafuta po ado matisa bato mafuta Marlène ayebisi yango na Marlène bino tubo yo ki me bolingo ndimo wana te bokomi yo asuka mafazongi na mafils do bino bokomo décider vraiment siko bino batu bolobaki ke mafils aza ndoki ya Karine bokomo ndode bino bolinga pe Karine yango te parce que franchement so bozongisi na mafils parce que Karine Mamoulouba de Londres aloba te alobaka muke o essentiel mais soka alobaki aloba ya minene batu baokata bamisu baokota na bahopito alobaki pe ke loyenge akosala ngo loraki ye moko akomi na mwana kokosala su loyenge te akoluka mbongo bino bozotaka aya ko botola imbongo wana gagné ndaku wana akokotisa mais ça bokomi kofinga na mwana mobali ya batu bokomo loba ke Karine osalela ye publicité ofele bo bimisa Karine ngo kizengi ubie bo bimise nani Rimer do bino bondima ba Rimer alors comment bokondi ba Rimer car muto Karine déjà bimisaka ka ba Rimer abo bino boseni ke Karine bimisaka biloko ya bongo biloko ya bongo eningisaka mboka ale boyebo baby sina bino je mais ba fana ngana o rekete ba fana yoza proche oh non proche peza linzaka pembe ya linzaka moko ya na ba live bongo te ba craquette mokolo mosusu comment on l'appelle ni denyema Aliana bonjour na moni ozana mawete atuni guess mawete mais alobi ye parfois linga koloba makambo alingo yokisa bino moi sinangate n'a jamais été ma femme c'est une sœur mais batwa bimisaka bongo ya ndimaka na ye bongo ale bino bongo bomela ye ba base na ye c'est pas gentil makambo ya lingo yokisa bino moyebi bien que ye mta mokonzi ya buzz est-ce que so ba Brazzaville ba lobi bongo ba Brazzaville ba koti na game ba koti na basa ba mala game ya Karine mais après ba koti ba Angelica alingaka Karine makasi atomba kota ki pa ba tombola besango parce que pourquoi na loba na bino eloko moko po bozo comprendre te roga
azolinga ya kobeta aza nene eloko te bapréféré na bango batombola Karine ke batombola roga bino siko bokoti na jeu wana franchement bakomprenaki te bafana nga na comprendre nga ke bafana komprenaki a comprendre te fala kotuna ata mami nasala live toke nango kaka ndenge baangelikana bagege baoloba bien ndenge nini mama mluba de Londres yoka na tangelo makambo Galiana calmons nous makambo eza vraiment ok Galiana kota kaso yebisa biso makambo s'il vous plaît. Ne soyez pas dans la fenêtre, ma fille. Balobi bazana besoin yoka voix na yo, ça fait longtemps ba yoka voix na yo. Muto asengi demande comment na se matisanga me fashion. So komi na sete na matisate na masaka bateau na ye baka o basala ba jeter. Neti soki Galiana asengi demande na yebi keza Galiana na matisa ye mamulu ba sans problème. Ba maman ba mataka souvent mais soko oza muto asika o lingo mata komelanga na se sinon na matisanga mère. Ok, na matisa o. Vous na ba game bo comprendre game à Karine. Depuis Kinshasa no bo comprendre Karine na me makambo nete. Ah, jamais à boss mutalobi na na matisa ye. Oui, ok. Na matisa o mère boss. Donc, le problème est aboyé. Ba chinois, ba lobby, faut ba kokendeti na suka kokabula bango soki za bongo. Bonjour, mère fashion. Bonjour. Ah, mais biso ba chinois tozo, nga la chinois za mami na braza. Nga la balanda mami depuis des années. Nga na ebi ke nani tu mami azo sala ya diesel o na yebi nanga kiza nango kaka azo sala diesel publicité. Yango wana tout court. Chinois biso ba chinois faut to comprendre mais mami. Faut to yeba ke mami mobali mami soki eza mobali na ye akoya koloba na biso clairement ke oyo eza moto na ye. Soki alobi ke eza moto na ye te, c'est que eza moto na ye te. Soki bomoni ke azo sala ba makambo ndembo comprendre kaka azo sala bongo pona abimisa moto. Ayebi ke diesel wana, diesel na braza aza na ye connu. Mais peut-être bazo linga ba faire connaître ye na ba communauté mosusu. Vu que mami azali connu na ba communauté belé ba suivre ke ye ba balanda. Voilà, yo comme na point ngo. Balingi ayebana. Yango na bazo lobisa bato. Bazo lobi, mami azo lobisa. Mais bango ba yeko baby sa game abatu parce que Jason ndaza na di Karine bimi sanga na mokili. Bimi na e. Omoni même parfois bato bazo koma na ba faux compte wana ke. Ata mobile na e. Biso na braza to yebi ke Jason mo mwasi na ezali Samira. Samira na mbasa yeko lobati. Soki azaki Afrique yaki mobala mami kasi Samira yo lobate. Et puis maman yeba ke Samira ana oya oloba pe ozalaka na kati ya base. Mais c'est ça. Bazo sala bongo bazo protéger bazo bango ba yebi entre bango ke mami azako sala publicité ya diesel eza contrat ba signé. Donc mami yango poubelle kakati. Donc finalement mami yango abimaka na mibali. Donc finalement biso ba moi to comprendre que mami donc finalement mami yango akandu biso to yebi ke yandumba te biso bato to suivre ke to yebi ke c'est une fille qui est sérieuse adora vie na vraiment sérieux. Bino ba chinois obo yebi mami te obo comprendre ke ye te bo kasaka ki azandumba aza mwasi abimaka mibali nyonso te azafidon mibali te kwa do ye na mpuko zwa komati kofinga jesel wana tala munoko ne aza mabe mama comment bokokimisa ya mutu osela mutu promotion bino boyeba bando finga mutu bo comprendre que mami azali mwasi ya valeur abimaka na mibali kilikili te soki abimi na mobali te kalingi ye. Elle a traîné dans le milieu et elle a mis ici. Ya mobali nyonso azaka mobali ko ko so pe yo sali. Mami abimala te to chonga na compte ya kesi ka lingi mobali nyonso a mobali. Soka lingi ya tukanga na zapenza contrat. Mère fashion kutu koloba na obongo te toke na mana logique ezala ngo bongo te ezaka garçon na lele Karine abimisa ye mais baba fana basali mabe omoni pe bo kolinga kolakisa ke boyebi mingi eza pe mabe eza pe koyeba te. C'est ça. Protégeons notre star, to protéger mami na biso. Et beaucoup mosala na mina Karine za star et puis publicité moi ça les yo fele. Donc besoin minimiser Karine et pas batuka ça la publicité au fele. Vous êtes sûr que mami motolo kwa diesel bibi
Comme tu na WhatsApp, na Instagram, partout boy na bon non, bo baby sim les cop na ye. Mais ça va comme si c'est grave encore. Hein. Botika désolé so bozo finga ye aza mobali mabeta. Comme finga na ba défaut na ye, azaka ba garçon balabala, garçon mo amantanta, abenisi kinini. Eza malamu te. Atata muto asela muto na promotion. Est-ce que ba yebi ata futi sans. Eza mutoki na ya futi quand même que elle ka ofele. Na moni oza na fenêtre. Botika Karine quand même. To bino bolinga ka mami, bolinga ka Karine. Bo comprendre que ma Karine. Bo comprendre. Biso to ba proche à Karine te tozaka ba fan na ye to linga ka ye to suivre que ye ça fait des années. Depuis mon ami ba ina bino na ndako ba poner la binote. Ale bino boye comment poner la oui ya solo. Makambo ye la ka Karine to sepelaka na ngote. To souhaiter la ka ye ça la toujours na vie meilleure. To souhaiter ka zo muto bien. Mais tant bon monnaie en salle a zo baté. Karine na makambo makasi akokai même kokufa. A zo baté pour ça plonger, se plonger sur na bêtise. Non, vous comprenez que ça game. Maman Luba. Oui. Est-ce que Bango va faire comprendre biso que Bango balingi via Karine kolekaye moko? Jamais. Est-ce que na kat na biso ba fan ya ba chinois tout aux dans le monde? Est-ce que ça na chinoise oya kolinga Karine kolinga via Karine koleka Karine ye moko to mama na ye? Azate ye moko ayebi o eza malamu mpe mabe po na ye ayebi ba erreur wa sala na le passé na ye ayebi nini komela ye. Ce qui lelo biso ba chinois tozo comprendre que mami a commis discrète na vie na ye makasi alingi su bato ba ye ba vie na ye to ko comprendre ya pona nini parce que à comprendre que bato bazaki ko ye moko aza na mobale biso na saki la vabi ba semeki na nganyo so baza na Congo mais boy na boy mais c'est pas dit que ça ba DZ hein ata critiquer mutu na ba défaut ya nzoto bosala ki mabe totika mami ndenga vanji wana alingi vi na ye et puis azaka ye moko tazana mwana ayebi o eza bien pour na mwana na ye jamais akoki kozala wana ezaka ba game internet o aya kaloba o orienta mbokani o aya lobi boy ezaka ka game soki ba chinois ba comprendre que oui ma Florence bien oui on a kota ba live te pona makambo epesa nga kanda donc tu n'as pas proche on va vendre na Karine tu siko ba yebi Karine ba yebi game na yete vraiment na le kanda au mona chinois ça aussi la Karine live azolo ba mabe ça m'énerve ah mais oui hein ça m'énerve et récemment ça été na ngala matape na lobby na koloba ça m'énerve oui maman na ngapi na zalaki te na landa ki ngonde lobby na musala yebi game te wa matisa gazi ma wote ça nani et ça Karine non vraiment vraiment tu vas éviter ma Karine donc Karine a donc il faut ça nous entendre les cas mi donc li fa na kuba ou bien azan les cas nga déjà tant na mona ida zo sa bongo na yebi te mala nda Karine na yebi o eza na game ana mobile na été asa bongo siko mboka na été c'est loin azana mwasi na ye azana mwasi na ye azana mboka ni ala za sunu na ba diesel na bina aboni boyko aboni boy pe bino boliko sa koko oh proche yo proche à Karine pour y avoir le bablora bon na émission il y a un moni mais enfin na za su mingi pa live te oui bozo ki misela Karine ba bota avec ba biloko aboy hein obi o mama France obi bilo ni ba coach siko bato na mutu obi ba te bele ba ba Karine pona ka live wana yoki yango nazana ba mama batindenga biwi bazo sambisa ye kuna ngana yango na saki lobby live avant-hier na lobby soki boki ma ye mais botika vi na ye ya privé eza bien te azape mo na bisote quand même ngai na kota su live ba bato so eza yo te na kota su ba live mingi te so eza Karine ye moko mais ba chinois franchement to doit maturité quoi to ye ba to comprendre moto biso to landaka Karine a star na biso ba chinois eza franche ba ta proche de ba zero lo mais ba proche wana pesa pas chinois proche ni muta fungola ki live wana
ngana obanga te bafana singa mamu yo moko fungola live obandi olobi o critiquer ka garçon wana titi comme si ndenge oloba neti ko sola ida po yo avant ça live wana fa ko tuna mami na yo mutu bozalaka na proche fois disant yebi bien olobisaka kati na nazo kumba kuzoba nga wana na linga biso to approche mami te mais biso to yebi ko te ça sala ba choix bina comme na makamutia Angelica kuti o ba approche ba Angelica bazana kacha game ya Karine petit batimba Angelica ilingaka Karine makasi même fashion Angelica azana kacha game ndenge yo zana game oui ndenge yo zana game ndenge Angelica zana game en tout cas donc bafana ozalaki hors game ya Karine donc ozalaki na hors jeu donc o comprendre le côté loni mami na yo azosala beaucoup mofinga désela ngana beaucoup mofinga motanga bon motaso bazosalela c'est bozo finga epwani donc via Karine il faut ka biso to banda ko d'urgence donc soki mutu mususu ayeba salela ye promotion bozu su mutu wana bobandi ko finga ye siko bato ba mando ya ndeni pona promotion po bino ba chinois bo finga abango et puis ezata bato mususu te ka bino biso moko mutu alibanda zalaki te ya mwana mère nga lobi asalaki émission yango lobi to lelo lobi te nga asalaki yango faiza asalaki yango jeudi po nga alandaki yango lobi vendredi na tongo ezalaki entre mercredi ou jeudi des trucs comme ça nga mama jeudi asalaki yango jeudi mais po nga alandaki yango mercredi lobi vendredi to monte bosa badela ya TikTok ezaka boti kosalela kasi Karine so bomoni moite ah boyaka kaka bobandi bia po na suka bokomi ote bokomo bato kofinga bato ebandaka boya po yoka koko allo maman Angèle vraiment ebandaka boyelela président a sanga mafuna bengo na WhatsApp namona ite maman Angèle désolé topesa baninga parole bopesanga naloba ndambo oui d'accord maman mais fashion alingi naloba boya oui maman omoni makambo tosala vraiment nga namoni yango vraiment eza manque à respect pour na Karine tozopesa respect te sikoyo soki biso moko bachinois tozosalela Karine ba live aboye bato mususu tango babanda kofinga Karine mpona likambo oyo alibongo biso tobanda kosilika ke o balingaka Karine te biso moko tozofungula banzela mpo bato mususu babanda kosiko manke Karine respect eza kitoko te Karine aza mutu aza mwasi aza na décision ya kozwa malgré aza star na biso mais aza na décision ya kozwa ye moko soki alingi mobali oyo biso tokolobeloko moko te eza vina ye moko sikoyo tobandi kosalela live elingolakisa sikoyo ke Karine apesi biso succès sikoyo tokomi na biso mpo tokokoma sikoyo ndeti kaka tobandi kofinga Karine nde bato mosusu bayaka babandi kofinga Karine kitoko te asala live ya ofele asala publicité ya ofele asala ya mbongo etali kaka Karine donc izengi kaka te asala publicité ya soutenir ye na oyo akosala nga asala ofela eza bien te ezali biso tolanda ye mutu alanda biso te toza na eloko okokombani eza te asa mobali ya handicapé yali setengama eza choix na ye kitoko te monoko masebe tala basuki yango na misiki yango ayembaka kutu soki alobaka biloko eske eza na sens atata mami na bino asala publicité amatisa mutu wana oyebi mpe role na yango te boza ndenge wana bokanisi nde balobaki bango kaka Karine wana na sous-vêtement alobela ye bango te bomona ye su na balive yango eza kitoko te eza vraiment kitoko te basali mabe franchement sikoyo biso tolingaka Karine azwa mutu nyonso Karine aya akopresenta tosepelaka na ye kaka te sikoyo tolukela ye menga oui aya nini nango kitoko eza mamwe mama afazala na expliquer Olga natikeli bino parole Olga oui aya ezalaki vendredi nga lobi na mosala
Nabinata naluka bafana soki asalaki émission ka ndenge ezalaka totala ta busu na rataki bafana asalaki émission jeudi nga alandi yango lobi émission na ye soi-disant abandi yango ke Karine ndenge akoma koposte Diesel ndenge alobaka akomi mobile mwasi ya Diesel non eza publicité babandi kofinga Diesel epi balobi o publicité wana bazosala Karine aosala apesaki neka mbongo ndambu publicité akomosala yango ebele azosala publicité ofele donc neti Karine aza zoba aza kizengi balobi ebele okwanyaki ende kolinga Diesel est-ce que Karine ayebisi bango kalingi Diesel? C'est ça le problème nabiso yango mafa lobaka toyebaka différence te Karine n'a pas kozala ndeko na biso congolaise Karine na média asape mutu o alobelaka bato non journaliste en fait journaliste ala ndenge atekaka mutu na ye ako teke bobi Karine azalaka Karine so botuki na eloko wana ateki akomisi mobali non, à mobile na yete menandenga game. Baretou ezozonga quelque part. T'es pas là. Mais enfin, bon ça na ngala bi manala na pe na se ko zangai. Bona okuba. OK. Kiti sangai. Non, et à mobilité. Neuf boye barake. O moni nzembo musuba ko tsanzembo. C'est normal faut teke bongo. Il faut attirer bongo pour Karine soit ndenge mobali abomba te ezala azala mobali azala mona mwasi ce sengi ke promotionner le kabongo et le kabongo ata mutu alekaki ozamba makala ki basa e baneka kaboy engo promotion kaka bino bobaneki mobali na ye telinga ye aza bosi aza mukolo mais ayepota su buzoba mais balingana na bangote e banisu na mona mobali batu oyo asa musique ne il faut arrêter moment donné tout ça dans ma campagne ya publicité Karine était banje mo musique na yeba comme finga ngo abeta musique ya bana mike ya manzanza ya balabala atata mama na Karine on sa publicité bo ça eza publicité ba pese mbongo ebele ba pie mbongo mukie eza ndenge oteka mutu mutabate mo so Diesel ko ba beba omona ke Diesel azaki na se tala fio Karine na matisi Diesel et puis Diesel ayeba abi tout le monde ebi Diesel na minute tout le monde ebi Diesel oui. Bon, c'est ça basungaka ke ba live mususu eza omoni soza numéro de kona o komeli na privé obité tika bato ko finga ba chinois misusu na ebité ndenge ba matra bwani bo pabitaka mama Karine na ebité bo zona premier degré ndeni osela mutu publicité mabezapi est-ce que moni kangena apese ba bisou ubomone bani sobosolalana ngekomi makasi totika ko etalibino bongo c'est talibiso c'est ça c'est talibiso vraiment alingaye te est-ce que bokosela Karine choix ou bien bokosela mutu quiconque choix te Karine faya ko tuna biso te mami tolingi o amino etela tolingi o makolomi azana mwana avant réfléchir à comment réfléchir pour na mwana na ye et lora liboso so ba bana abosa likambo tozala no bana biso aza mukolo nda azabana amona mukete mambo asala ka yebe ko yemo très bien ayebi ngo bien pour eba poster bilo na ba page na ye amona ngo ayebi bien c'est ça. Bonjour Rich. Oh oui ebe vi privé na ye m'a donné peut-être na vie na EPT ebe vi na en vrai ebe vi na ye sorry maman. Non, il y a pas de souci maman. Ma femme, oui, elle peut venir et m'a donné comme ça, tout câble rapé, tout câble ma cam sous. On a pu venir. Parce que quand bien beaucoup mara, vous prenez batango. Un mouton qui a marqué respect comme oh monier. Non. Botika, moi on balade na na. Comme yo, azonga na ma fils. Depuis non, tu faut obliger azonga na ma fils. Et puis bon, on va passer dans Bokili. Il va passer dans Bokili. Bon na kana na Sony ma fa mona kana Sony bon na kana na Sony nano matala ke na Sony ba mona ena tala nzambe asaka makambo na ndenge ne mama publicité Karine to sika mama publicité to mélanger makambo te vie privée na ye la vie na ye ala 50 personnes ata etali biso te sala afungola peza live ba chinois bozo mona ndeni nde mami garçon auto eba ki etende mami atomboli mwana mbali oyi tolobi eza bongo te oga
ata bon te on eboke musika ende ke bo consommer musique na e bo consommer bo commenter na la Chine azo mona ba commentaire na suka ngo droit la Chine a comprendre que que musika pourquoi Karine c'est comme ça quand il y a Diesel là ba ke ko finga ya ko sakana tu vois finir pour na salini et puis bafana lobi na bashino bino na omona bino bokende kuna bokende koloba boye bokena ngo boye no bafana donc baby age garçon kasi fa bashino bakende ko commenter ko mona ke Karine na matisa Diesel baby age nae ala 20 c'est ba bota baby age nae franchement baby age abatora pour toi ah il y a tout le monde série 8 c'est sur série 8 moi la série 9 faisant na 4T biso so série 8 m'a donné pour ska makambo ngo botka makambo wana m'a donné botka makambo to la baso mususu mafanya na linga ko mingi menazaki vraiment déçu pour na yo ba te ba fana ko sa live msusu aina CG mais bato ba matakande non mami yo lanja ngo te ba fana yemo ko alobi kutu plus ko le kana ba intervenant ah bon. Oui, on parce que maman Hollande a tindé la inga ezalai jeudi nazai na obitang no tala ngo mère fa nazoka posa neti bazala si live na kota na lobela na terrain ma lili no za moins 3 neta mona futi te na terrain ma lili moko na ngi micro na ko bino kiozi ça marche comme ça toi qui pas vie sentimentale à mamie ni moko a gérer vie sentimentale na ye biso toza ba fan na ye lobi asala ki lobi don asali mi bino bola na ba mibali na bino ale bino bonibo pone bino mibali na bino ba leki mibali nyoso na kitoko mamulu ba de mama Suza ma ba bonjour alobi eza lobi donc asala ki mibali parce que nga mama Hollande atimela inga so aseka sali mibali alobi na tala ki te no tala ngo lelo no tala ngo lendi na musala sali kambo ngo ezo swa bango Totiana, omoni baza na raison musuba koza na raison ko pe bakoza na raison te so likambo ezali avant kosala ka ba émission bongo baza musu pour toza ba chinois bango basala ke émission baza contre bolingo ya Karine ngana za contre te ngana za pour Karine c'est tout point bas naza eloka obomba te biso toza ka mami Karine ou rien ajwa mobile eza ke soit kotiana c'était maman Suza maba po bino tango bafana sala lobi émission boloba ite botiana se ngato na sala émission bokomo lo batiana se mais pourquoi au fait ngana comprendre rabino te bafana mutu sali émission bato bake kuna bafingi mwana mobali wana awe pananga bazofinga mwana mobali wana te bazofinga Karine te mais bozo banatiana se par rapport à quoi au fait par rapport à quoi na tiana se botika Karine na vie na ye sentimental et puis toko kota pe na vie wana te même maman aboti alobela ka makamba bolingo batebele bana baza na banya basaka kiki bordel batebele baza boyebi bango to mona baza bambongo babimaka butu même il faut ba chinois ba comprendre que Karine a bordel asala kavina soka li mobali mais fana lando pe na se olga menga moko wana akolakisa biso ba chinois alaki soka la c'est toi que na le bien c'était comme mobali pourquoi biso to yaka na ba formation ko confirmer nanga na moni ko te Karine alobi ke o Diesel aza mobali na moni live wana te na yo moni pe vidéo wana te ngana mutu nanga na yebika ke mami azo sala promotion eza promotion c'est tout eza game ekendaka bongo c'est parce que bato bayakaki koloba na batindaki ba message na ba faux compte que non Karine akoma kobima na Diesel kutu boye depuis kaka bato batindaki ba message wana nde ekobosala makelele mami akomo taper Diesel en ça fait longtemps mère bonjour la Chine bonjour maman la Chine même fashion oui ma fille mais ngala bengi ka pona intervenir mukie omoni nini ya Diesel makambo Diesel bon lokwa Galiana lobi makambo eza bon to ebite mais sinon to tali na live liboso oyo Karine a présentaka ye wana o a présentaka ye pa ya nani
ya nani comment on n'est pas Marlène omoni ntango akotaki liboso azalaki na bazalaki na bamige mige ayebisi ye ke ayebisi ye ke aye koluka mpo Karina fula ye donc Karina aede atia ye maboko nde Karina azofula ye mpo na sens wana et puis pe jour oyo bazalaki na héritier Watanabe je pense entre Belgique ou Paris bazalaki na héritier Watanabe kuta embrassaki ayebisi ye ke oye Karina fula yo Karine fula ye ayebisi soki otalaka mpe nini émission wana Iko Galiana alobi makambo eza na se donc eza makambo yango eza ya solo alors non mère makambo bolingo eza na ngwana te soki mpe Karina abike makambo soki ke Karina andimi na ye ke bazala na nani wana eza mpe ka vie privée na ye après exactement tout ça exactement ma choupe nayebi ke mafaye makambo eza nango te omona vie lelo na préféraka kutu kozala camarade ya bana mibali ke ya bana basi omoi mwa mobali bokozala ne boke boswana bino te afula ye etambola bango bien c'est bon batambola bango bien afula ye eloko eza nango wana te eza nde batu nde balingi nde ke kana eza na batu te garso wana mingi te mais oyebi peut-être mpe lokwa mokomso leketu asaki live abi a confirmé que Karina ana zemi ya mwa mobali yango wana soki omoni nini na obobenga mais parce que awa guden akoboma bino na tension se to se calme makambo eza bazoconfirme ke aza mobali na ye mobali na ye te mafa eya na okata onikisaka zaire nde ezalaka eloko eza nango te bazalaki wana yango moni mosusu mpe baconfirme bon yo Karina alobaka ke bon ata kilibi chinois amutaki comment fait que nous on a battu mosusu mais Karina moi alobelo te po Karina azopublier jamais comme mon amour mon chéri non et ça a publié ye c'est Karina alobelo mo te ka publication et comme mobali na ye sauf que a publié ça des promotion et battu balé de la morbo banine amindumba c'est Karina comme ka ke garçon ça pembe na ya ça des publicité faut kala la ah mais non il m'a donné plutôt arrêter maman bon vous savez nganduma parce que comme tout le monde regarde même la Karine car parce que les promotions fera bimanaï après ma fille n'est-ce pas chinois comment ma fille tout quand on a mis comment ma fille tout temps on a besoin ngoté ma fille ma photo boss année na mitu na biso et puis ma fille non so Karine yamako atteint combination normalement ngapo na nga vraiment ma sœur Olga ngapo na nga hier vie privée à Karine et tel peu bisoté ba chinois franchement mutu na mutu ana vie à couple na ye aza ndaku na ye makambo na bango ba pe ba ye ba te to suka kaka na ki chinoise na biso to kota te na vie privée à Karine c'est tout maintenant tout le mikolo na ye nazawa mashu ekomande ni kolandelaka Karine zituve na ye boye penza ezalaka ni nalobi bashido baana droit parce que tomesana déjà kozala toujours na nsima na ye toyeba omoni soki mpe aopesa bainformation te donc ekoma bongo omer foza na la Chine ocomprendre ka te ti lelo c'est au moins limite la vie est très important limite na vie ezalaka mutu nyonso atoza président bato bakana limite na vie na yo vie amoureuse ya Karine ça etali kaka Karine et tali bisoté est-ce que vous allez heureuse bis sur l'année est-ce que vous allez heureuse est-ce que vous allez malheureuse sur l'année on a c'est-à-dire autant qu'abimité à la sabino ou copain ou fiancé c'est-à-dire que et tali bisoté makambo parce que moi si nyonso na cessé à na copain na ye mais sur abimi c'est un côté c'est-à-dire que ça na copain té net ngani bona tout là mais ma famille ko na tout là boy ngai na fani niet ali susu bakalite ngana na bakali azo manque papa Hervé respect boya ye to boya na kite to boya ni kolo ngani to pe susu mikolo nous tous on aime la baronne donc
nga Karine pour rien c'est tout nga Karine pour rien et ça sera même manga na okende ça sera même manga yé na libulu to okende na lola to okende les restes ça me regarde Galiana, nous tous on aime Karine mais il faut pas trop kota na vie privée. Moi je rentre pas dans la vie privée de Karine. En tout cas naza nga na bana nga baza mikolo donc na kota na vie privée à Karine parce que aucun jour Karine oya kota na vie privée à bana nga. En fait nga na sala différence yango wana. Bon bino boza ba jeune c'est normal mais ngai quel que soit ezala yo Galiana ezala yo Olga Menga ezala aucun jour non ya okota na ba vie privée na parce que jamais boya okota na vie privée à banana donc yango nga na sala écart ndeni wana na sala différence entre vous les jeunes mais c'est dommage ceux qui bozo kota na vie privée ya Karine tout le temps mais un jour abandonné babino oyo so na zana ye na zabo abandonné ba part. Mais on va la quitter, tu n'as pas pendant ça là, après-midi. Ok. Makambo ya ka mystique. Ngako tu balaba araba TikTok ba réseau kuto ya garçon ana peu importe moto. Nga ça me regarde pas, ngako tu on est tali ngate azala te, nga tali nga Karine va bien, les enfants moi na ça bien, maman ça bien, Moussa ne que ne bien, le reste vie amoureuse ne ça ne regarde pas. Et tali emoko na mala na mabe to yebi ndenge kinara ba jewana, c'est tout. En tout cas, Yemro, aya présenter un bis. Autant que il va présenter dans noté. Batata ba lobby, ati ba bandeli, à moi si. Ngai droit na copain, mais le reste est un bisoté. So que ça mbali na ye tant mieux. So pas les mbali na ye tant mieux. Donc nga na zana te pona okuta na couple na ye ou na makambo. Mais ma promotion de ke kitoko. Papa promotion de, moi c'est ça bien. Ce n'est pas que kitoko pena, diesel pena promotion no so kitoko. Bon, voilà. Je crois que to lobby, hein, to sukawana, parce que, naebi que comment ya mea fashion yeko tambola partout na matongi, bokotonga nga kuna ye, kaka boye ye, asala kaka le contraire, ye azaka, na incompréhension, ba monyon son naebi, o bokoloba na simanangai. Mais ce n'est pas grave, nga naza mama Olga Menga kosekate na yebi ke baloba ye mère wana zaka na incompréhension oui wana na yebi déjà basi ba yebi sanga ndenge botonga kanga na sima menga na lobi na bino nazana bana ya basi na mibali couple ya ba vie privée ya Karine na kota kate parce que ya bana nanga mama Charlotte akokota kata muklomote Karine pa kokota kata muklomote pe Karine pa koyeba kata muklomote ki bana nga bazana ba problème na ba couple bango ou bazana problème na ya nanga ko loba makambo couple Karine te nga mo pe Karine pe akoyeba kate makambo nini na za couple nanga do biso nyonso ndenge toza surtout so boza bana basi boza mibali boza na ba petit copain un moment donné bo arrêter parce que boya aka koyeba ma vie privée à Karine mais oya bino Karine a yeba kate bo lo bate ke bino na ba couple na bino bozara na ba problème te bo lo bate ke bozara na ba faiblesse te so boya ni na mibali misu boke na mibali misu mais elo na osenga bino kaka ce n'est pas bien Karine azana droit ya kolinga ya koboya pe même nga mama mukolo boye na lingaka pe na boyaka donc mobali musupe azwangai donc il faut arrêter un moment donné bo sala te ke bino nde bat boyebi kolinga bat misu ba yebi kolinga te elo nga na ye koloba na bino ka yango wana eza malamu te dibala soki esimbi te pe esimbi te soki pe omoni obaye no kope wana azo makambo malonga eza te boya ezwa pe mususu soki bobongisi esimbi te pe okei na yo ye pa kei na ye mais Karine koma neti étiquette te ya réseaux sociaux soki azwi mobali komi tout un problème soki aboyi mobali tout un problème eza bien te nzambe mutasalaka bolingo soki esimbi te donc oya kende kolobela na sima ce n'est pas grave na fingi binote na ekolobaka à côté ya Karine soki a dingani na diesel nazaka na sima Karine soki pe eza bongo te nazaka na sima Karine na oya kosala critique envers bolingo na ete na oya pe kosala critique na Karine te donc bino eza par na bino bolobaki lobby eza par na bino nga pe na ekoloba par na nga po na salaka réseau na kota na réseau sociaux po na kolobela ka Karine donc nazana droit pe ya koloba mabeka na finga bino mabeka na lobela bino mabe mais o bino bolobaki nga pe na ye ozongisa ya ngai o nakoki koloba na par Karine donc voilà. Ya lili sozane loka koloba loba après to kati live voilà ya lili fungola micro fungoli non ni comme pas koloba et au moins to quand to lobby ou to koloba mais de toute façon sa vie ça nous regarde pas c'est
oyo ezotala biso ke tolingi ye tolinga ye, bon c'est tout hein. Après etali biso te. Voilà. Et du coup, voilà, bon. Soki pe makambe ezali, et bombani na sima. Mais mort d'homme ezate, ezaka makamba bolingo. Alinga ye, eza mort d'homme te. Donc voilà. So epe, ye moko muta a sepede alinga diesel. Nga na moni problème ezate. So azala mwana mukia. En fait, ndenge bolobaka. Atika, eza mwana muke pona ye. Oh, mais est-ce que l'amour etalaka mwana muke etala mote mais sike kweye kweye? Siko bino tango bolobaka na ye. Atika, aza mwana muke pona ye. Oh, mais ye moko mutalingi. Ye moko mutozo ba conséquence. So pe boko kotele ye so pe boko kotele te a obligeaka pe binote, a obligeaka pe bisote. E a bongo te. Oh, franchement. Ata mukomota aloba te ke boya ko kotela ngai mobali ya boyinga bashina boya ko kotela alobaka ngo te biso mo bat boy to yaka ko kotela ka ye. Franchement, to raisonna à peine à côté, même si to bunde la kai bitumba wana, a força biso te bashinois, a sala live mo côté bashinois boya kokote langa, biso mo batu na bolingo to pesa kai yangwana to yaka kokote la kai. Et puis même si to côté la te yé moko aleki même biso moko to zami no, aleki biso ko loba, aleki biso ko swana. Po ye mokaze elombe c'est donc tozala te akoswana na ye même so alobi bashina bo kende akotika la ye moko akose défendre ye moko alors un moment donné totika ape ko rappeler akema comme to salela ye eza lokola to akoma na nyongo na biso akoki ko sala likambo te parce que to rappeler to bundela ye to kotela ye to sala boye to lala ba pongite à un moment donné c'est pas gentil to rappeler tout ta babilo kandenge wana ngada na côté monsieur Karine il y a des moments il faut boya ka batu koyebisa makambo na batu misu na privé c'est pas bien boya ka na yo sala ka makambo na yo soki oye nango sali so to sepeli te to muto a sepeli nango te a se désabonner muto a sepeli te a bloquer yo comme ça on zappe comme dit na kokoloba oui entre Oui, mais je réponds à 18 heures. D'accord, vas-y. Donc, voilà, bolimbisanga mwana muta abanda o sengange loko ya lizi. Donc, du coup, to commissaire pe lokola krebo wana bisote parce que to kote la kaye, parce que to bunde la kaye. Muto basali saka ba répéter la kaete soko pesi muteloko ba répéter la kaete na pesa ka yo mai yo melaka mai soko bundela ke bitumba winga na zokaka pota pona yo non ezalaki volonté na yo ezalaki esprit na yo mutetinda ke okote la Karine mais to ya ko répéter la kaete tout le temps et puis atala ka yo kaka quand même donc voilà na ebité so na lobi mabe hein ba obomoni na lobi mabe en tout cas na lobi na ndenge te pona na lobela bino mabe mais to salaka mabe un côté mais to mona ka biso to bundela kaye parce que so to comme répéter là oui après biso tango banzombo ba ya ko finga ye biso to ya ko kotela non a força ka biso te bandeko Karina fo neti nga na fungoli live nanga na yebi ata ndenga lala kite na yebi te combien na yoka voix na ye mais na fungoli live nanga parce que na lingana na lobela ye c'est tout point barre. Mais non, il y a qu'à répéter, ah, Karine, il y a dit combien de fois on a bundé là, yo. Ah, non. Un moment donné, non. Franchement, ngana sukiwana. Donc voilà, peut-être prochaine live. Allez, bisous. Olobi, c'est là, non, yali, li mutumoka komiawa. Karine, aza mukolo. Ayebelo. Oui, ayebelo kwa lingi, maman. Ayebelo kwa lingi quand même depuis kalawana na réseaux sociaux Karine dit le ayeba ke lokalingi te non ayebelo kwa lingi un moment donné to komisa ye lokwa ali pumbu te non aza responsable aza responsable aza makambu na ye wa alobaka na biso na wa alobaka na biso te donc du coup voilà eloka olobeza lisusu te oyo tokokai koloba tolobi ngana lobi ngana ya koloba kaka
soki pe bosali live na oya kolobaka le contraire na bino so pe Karine abimisi ye azobima na Gisele na oya pe koboma Karine te na oya koloba alleluya amen ngai nazalaka alleluya boyeba yango te depuis kala wana boyeba te te ngai epala Karine nazalaka amen alleluya nazala neluka ya obakisa ya kolongola te alinga mobali bomona ete tanga alingana na kibasa nakumisa ekibasa tango baboya na nga naloba na bino naza mungala epana biso bangala tozalaka bongo mobali mwana na oso ayelo mobali oyambiye so pe mobali aboyi mwana no oboyiye epana biso ezala bongo soki ayelinga babenga ngo Karine aza monsamba akomi na monsamba Gisele ta monsamba tokolinga pe monsamba wana so pe aboyi monsamba na Gisele to boyi pe Gisele c'est comme ça se passe chez moi voilà bye bye bon dimanche bon samedi bon week-end à tous et puis prochainement c'est Mère Fashion de Nantes bye bye bye